tala na minute oyo naza na 3 personnes. Bombula Gaëtan JC na kati ya base de données. Omona yango na yepa wa ba connexion nyonso pe déjà na sali. Wifi pe eza kopolele na exécuter. On est moi temps pour se lancer. Dis-moi temps pour se lancer mais yango ekoti. Na table catégorie naza bilo te naza batu te yango esali bongo. Na table utilisateur na kuti 3 personnes wana. Ngai yo na JC. Omona. Ngai yo na JC. Ka bongo. Soki na ye na ajouter par exemple Joseph, na cliquer ajouter na commis Joseph. H moni H na ngai sala te dans yango esanga bo. Na bimisi attends. Na zongi na bimisi clavier virtuel. Joseph PR. Na type adresse email na ye. Na copier @gmail.com. Rôle na type abonné 1 2 3 4 mot de passe na activer. Après quoi activer, il y a déjà lead na déjà en ebatisami na suka après na seni enregistrer. À côté et type na date nous ba makambo nyonso na tout et date activer c'est tout mon temps ya awa mon azati na VPS table VPS ou table VPS site on a créé na kati ya VPS na kuna place héberger pour actualiser. Donc Workbench ezo edengaka mpona ko visualiser po kuna na kati ya VPS na makambo epesa ngai nasalela ngo awa. Nasala na kati ya boro. So na kosala na kati ya boro yo mwebi kaka. Ezo moi ba code eza nango mais il y a ba code à ko créer, ajouter eza nango. Mais par exemple kopesa ba droit ba biloko wana mingi donc yango na ko visualiser ndenge ba biloko o sala. C'est mieux yango na sala connexion awa. Donc Joseph ya koti identifier na epi yango yo donc omona et ba identifier kutu yango ya liboso awa ba identifier yango yo na préfixe BMB omoni préfixe BMB après aussi ba pseudo ou par exemple na ba site pour projet ezali eti na site donc o ezali quoi application ezali quoi serveur client siko nde ezala ba site yango na bando yesu ki na créer site mona Delphi bo wana sikoyo ba nani ba pseudo oyo ekobanda ko s'afficher à côté à côté ndeza o se connecter na compte na oti oyo s'afficher na côté wana donc easy en name wana donc yango après so na zone na Delphi nyonso to eza yango normal omona makambo to esama na normal ezo actualiser pe bien soki siko na lobby na kata connexion na kata connexion mpona to tester na yawa na kangi wifi na zone na application ekati vraiment wifi ekati na zone na application na ye par exemple na cliquer ataka bouton ajouter à pamba ekale programme donc programme vraiment ekale donc ekale programme pour naza sous connecté te na VPS kuna so ozongi na site yango bon moi pe na actualiser te pour nini AP site moi na se connecter za te awa ebimisi erreur iboy awa erreur ebimi yango erreur ebimi donc na finika OK mais elo te esala donc application programme ezongi kaka comme neti ba programme nyonso na tia kutu bouton actualiser na kati ya fenêtre catégorie so na cliquer yango moyen actualiser to moni comme erreur etia IP ka bo moyen actualiser za te moyen actualiser yango za te après na ye na fongoli connexion na fongoli wifi et là est connecté de la part d'internet OK connecté au moins so na zongi awa na kota ba utilisateur lo ezate maintenant na ya kota catégorie place na ti bouton nini oyo bouton actualiser na R na appliquer yango
connexion établie avec succès. Après iyo azongisi bato bazongi vraiment net, donc comme si eloko te esalamaki nakoki to mpe koklike sur bouton ajouter. Akoajouter ye nga ligne sans problème, ezongisi bato. Donc soki kaka na kati kaka connexion rien ekati, mais lokola déjà na cliquer bouton reconnexion oyo nati awa na fenêtre oyo nyonso te esali. Nakoki koloba par exemple na effacer JC moi nde eza awa JC awa na Joseph bazali, JC na Joseph bazali, JC yo mais nazo effacer direct awa. Nde na cliquer JC ba information neto ye awa, donc ekomodifie nango te. Après na ye awa effacer utilisateur supprimé. Non na liste alongwe to na ya awa azali ti pona esa actualiser to na ya actualiser jisaki to se nga yo na Joseph omona. Donc itiesi kona bakisa système moko ki soka connexion kati ole kutu na se rendre compte déjà awa to na se awa to awa likolo ibloquer accès moyen cliquer te l'autre iti na nga bouton reconnexion kaka. Omona bouton reconnexion oyo nakoki kobanda komeka. Uswati soki pe mutu afini te pendant temps wana nde ezalaka mosusu bouton reconnexion bimi mais mutu no afini te déjà programme ekokota nango moko yango moko déjà ese reconnecté yango na oluka natia awa nazalaki no na posa na meka vraiment soki esala lokola esali déjà wana esili. Donc théorie oyo na meki tour oyo emarche nango 100%. Po tellement na moyeki na meki babor yango na local esali nango yango na baki bona meka na kotia yango na nini en ligne. To na tipe en ligne hébergeur wana kande na izaki eboyi nango. Na kata video eleka molayi.